bakonzi ya ekolo Congo démocratique bazali kosokola boloko na nkisi pe bakani kobimisa bakangami ya bitumbu mike na baye baumela na bokangami na bozangi kosambisama batutuku minei na moko bazwamaki vendredi na covid-19 na boloko ya ndolo. Masuwa mayambo masali mobembo kati na Goma pe Bukavu nsima na mikolo tuku mibale na mibale ya bokangami mpo na covid-19. Bato batano baye bamonanaki na covid-19 na Nord Kivu lokola na Sud Kivu babikisamaki. Kasi moto mosusu azwamaki vendredi na Bokonoboye na Kasindi na Nord Kivu pene na Uganda. Bakambi ya biyamba bandimi te kokamba Fonds National ya Solidarité ya bitumba na COVID-19 na RDC. Bayanoli na mokonzi ya mboka ete balingi kozala na conseil consultatif mpo na kokengela bokamba miboye. Pene na mposo mibale mileki, Président Félix Tshisekedi atiaki na ebonga ya kokamba fond eye Cardinal Fridolin ya Mbongo na bosungi ya bakambi ya biyamba misusu. Président Donald Trump asengi na mbanda na ye ya démocrate na présidentielle ya novembre 2020 Joe Biden kotelemela bofundami ya kozwa mwasi moko na makasi oyo esalemeli ye. Donald Trump pe afundamaki ndenge moko mpona kozwa basi na makasi mibu mileki.